Parce que quand la joie expliqué, mais oh sengeli basambeli à solo balanda. Bolanda va bien ya mukirite pour bien ya mukirinde rezo ben la bino ba pro. Motalanda ka tout d'abord royaume de chez motema na otonda la bolingo otonda la boboto parce que a mona ke nyonse kotikala. A rezo moninga ne ya pesi valeur ko le ka ba bien matériel ko le ka mbongo ko le ka bilamba ko le ka bana ko le ka mabala moninga de kiva valeur. Wapi loko na mokilo eleki moninga na moto. Accueil tellement très chaleureux, pour la femme de la Lugota qui vient avoir 5 modules. Merci. Parce qu'il faut que ma église ne se técanise. Pour le relation commentaire, moi je solo. Dans ce début de l'église, il y a un mot qui va bien matériel. Bien matériel, sauf authentique à Kango, mingi babanda Nango, mingi bajango et de batika yango. Le principe important pour les gens de l'église, il va comme un royaume de pour obtenir vie éternelle. Et l'eau est très important pour le sambo. Un jour, pour te mokolozo te kolala, mais mon limo est vivre bomo ya seko. Voilà kozwa bomo ya seko, motalanda kabamie dans loka mukili à obtenir bomo ya seko te. Kola lobaki bien aimé n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Il veut bien que balingami. Christ a bengi bato babolanda lo sambo ya kubikisa bomo na bango balingami. Bolinga ka mokilite na biloko nyonso eza na kati na yango parce que biloko nyonso ya mokili yango ememi bokabwani ememi makunya ememi bitumba ezokreye baproblème na monde entier oyo azwi oyo ayokeli moninga zuwa oyo adendeli baninga oyo akomi boye akomi donc tout même na bafamille emema bokabwani babiloko ya mokili ye akabila akaba oyo akabila biso te ye azolakisa nini au père bi bango bola ngamozui alors mosambeli penza so à s'attacher na bien matériel a otika lo mona mboka na yawe ça seul bien que nzoto nyonso ezali awa eza na jour ebandaki obligatoirement eza jour mpe kolongwa na mokili surtout na liloba nkolo asalaka na ndenge na ye boye pour avoir abondance. Or, bamemi église na abondance, va contredire Jésus. Jésus a dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Et la prière à notre Père, à Sengikutu, donnez-nous aujourd'hui notre pain. Ça suffit. Mais est-ce que les gens comprennent? Ils vont comprendre le message de Christ. Ceux qui vont comprendre le message de Christ, voilà
liloba lokolo ezo expliquer que moto aluka babien matériel taluka bokonza likolo bamoni ke liloba ekomi mabe sengeli na liloba eyebisa bino ke bo bazwaka te bakozwa bo babalaka te bakobala bo babotaka te bakobota non liloba eza kuna te obala te vanité de ozwa mbongo te bo bariche mpe bakei lelo baza ebele na babola koto ya fa batikali riche akenoki bato baomona te histoire ya Jésus ndenge abetaki histoire riche na Lazare mobola kolia na pasi mais riche azolia bien na table bon richesse na elekaki mais azangi bolingo na moninga olia tshele eta na mosalo bia yebisa mata na table tolia non azolia kaka mais Lazare azowela biloko na se ya mesa na mbwa o riche azokwesa mais bazomona histoire wana te eye ntango aliwa Lazare akei na bokonza likolo na maboko ya Abraham riche mpe akanisi mpe akotikala ye mpe alandi na libulu ya moto na lifeme anetola miso atala Lazare Lazare okomi kuna nga nakomi na pasi mais bato bazomona te mai Kristo aexplikaki frères et sœurs bozala na boyebi botene compte nango parce nkolo azo explike mai oyo esengeli basambeli ya solo balanda bolanda babien ya mokili te mpo bien ya mokili nde ezobendela bino moto alandaka tout d'abord royaume de chez motema na ye kotonda na bolingo kotonda na moboto parce que aomonake nyonso ekotikala akozwa moninga ndenge apesi valeur koleka babien matériel koleka mbongo koleka bilamba koleka bana koleka mabala moninga aleki valeur wapi eloko na mokili oyo eleki moninga no moto eloko eza te frères et sœurs kolanda iloba eza bien lukaka bokonza likolo metondisama na bolingo mpona bato nyonso elobi te ke bozala na posa nango te donc bozala nango na motema te nzambe ayebi ke ti akela yo ana makambo asi atrasaki mpona yo ata yo osengi yango te koya ndenge bamama bamemi babebe bayebisi kutu mama te kenda na besoin ya potopoto mama asote potopoto ya masango akolukele potopoto ya bamagasin potopoto mpe ya valeur ya masango kutu eza moins cher alobi yango te fo balukela bana potopoto ya monene ya bien ya cher ya valeur fo alanisa mwana balati basapatu mosusu mwana ayebi na valeur nango te alati bilamba mais papa na mama bato bayebi bilamba na valeur mais mwana ayebi kutu na yango te ese asengaki ke bolasanga rien mais papa na mama mais comment bayebi ke mwana aza na bolembo na maladie fo azwa traitement comment bayebi ke mwana akomisa te fona sokola ifo na la se bilamba bien bongo bana na nzambe po nyonso fo boma nzoto po nyonso fo nganga bino bosala kaka malamu ozosala nde ezosengelo epa na tata en pratiquant du bien en faisant du bien tata aza na yo elo tout problème ekoya akokipe kutu yango te akobalanse yango lokola mwa poussière pamba bwate yango tout est possible à celui qui bowenda babien ya mokili te eya te mokano na ya elobani mabe lingomba boolanda eza peut-être alukuta peut-être ezotungisa bino na mbongo bisika mosusu basala nsisa na mokolo moko bazwa 6 000 200 000 $. Est-ce que bakosala yango mpe 1100 ebimaka te awa mpe totalaka mpe yango te emonani sava emonani te mokalo na ya surtout pour le moment baomona ndeko na bino akomi riche nasi bino mpe bomonika konde akomi riche nyonso matondo ezongisamaka tosombi bisika bino gloire a Dieu awa mpe yawa tomboliki mpe bamosusu mpe lokola asali mpe donc bino bolakisi ke engabo ya 5 ezaka likolo awa quand même kola pambola libota bapesa ke siko cadre bien vraiment soki kasi bandeko bafungolaki motema te nde bobiki awa te donc bandeko nyonso bapesa liloba bisika mpona kosambela kola pambolaka mabota nyonso so moto aye liloba bino nyonso bokomi bapauvre oyo batombolaka baza te
côté na campagne d'intoxication église le basa église ya bandoki ndeko telemi awa nande ko bino konde na bino to bandoki mais le gars va finga botika na bino ilonga boke na bino donc bokta la bino moko mais mosala ko la pesa biso solution ezali so mutaza na boile photo sali chaye sikoto to banga ndeko na bino natika ko pesa kata mwa lisungi pa peut-être lingomba ngo eza mabe botika na bino bonanda mwa ko mawa trop parce que bazoye ba mukolo lingomba te soki bayebi me mukolo ko bando telemela bango et aux ala benda big lilo boye kotika la kosala mutu mabe bien sûr que na kishasa mba église na basali 1500 kalido mais mingi bandimela bana ba problème sérieux mingi bandimela bana maladi ya makashi elembani na ba hôpital mais bandimi lo bakola sali mingi peut-être négligence na caractère wazo pirater ji ya liloba loboko na yawo ekokitela ye ngo bazwa kango gratuitement bazali combien na mukolo bazwa kango ata 20 personnes ata 25 personnes ce que nous allons faire lokoso jiwana nde ata église ezate eza produit moko ekoza na valeur monde entier bato bakoluka yango qu'on le veuille ou pas bien sûr que na mokili bo comprendre moto nyonso asalaka mpo bato babika bayinaka ye mais moto asalaka bato bakufa baprotegeaka ye botala histoire ya Barabas na Jésus mona moto azokende baokende na cimetière kokunda alobi botelema ale bima abimi azongi na bomoyo famille esepeli mi ya famille eleli alongoli bato kolela mpo moto azongi na bomoyo moto akoti même na cimetière 3 jours mokolo akei Lazare bima abimi mais moto andeko na bakoko protéger na mokili mais batie entre criminel Barabas na Jésus mboka mba Kaisa la tuni na Barabas criminel bakangaki en plein fracas de la zoboma oyo azo revenir kat to libérer nan mokili mo bababi to libérer ba criminel ba libérer mutamala mutazo big azo sebe ça ba boma ti ba ko boma mais pense là tu comprends que bateau va comprendre té expliquer les choses bino va comprendre té oyo criminel oyo azane pour rêver azomi benga roi des juifs to libérer nan ba lobby encore kaka criminel donc de kona bino lukola bato bazobika ana pasi po batamokeli oyo bakanga bino po basala bino mabe bana kanda bangwana bazotuka baotonga mende kona bino lobaka baba boyebisa bango tango église ezaki na salon ezaki ka bato lukola boye muke ka boye kuna o sikana zaki liboso wana bazofinga mutu wana muta ekobo boye nabi nakomaki mukanda wana bandimbaza 100 nakomaki mukanda te bino kofinga baofinga muke bo banda kofinga banda tongo tipoko pe banda donc 24 heures sur 24 pe kofinga na bino jamuke bokota na bazando bokota tina gambela grand marché na zigida botele mabofinga bazando nyos po bato ba comprendre après bofinga na ba RFI na ba TV5 bofinga ngana kotika la kofinga te wono kona de kona bino esala kanzam eyembe la kanzam na kotika la kofinga moto ngoko yamana boye sabatano ba ofinga kofinga na boza muke baba ndo finga du 1er janvier le 31 décembre et na yemsa ki batwana oui église na muke bandi muke sans mais timbo kofinga bato oyo bazoka bino bando sauter bino ba sauter bonso bakoti na makolo ba yesi kana zali et rendre l'ingombe za mukelelo ingombe comme de gari ndora bina yeba ke so ba baki ba bandi kofinga encore donc ça veut dire mystère kolo anga baksa sous puissance yangwana ba pinga na ba réseaux sociaux les faibles font toujours cela mais le fort tozongi sama bena mabe boye bisa ba finga bazwa ba chaîne nyosa mukeli mobimba ba finga ndege ba finga kina na émission M6 kenaza millionnaire ya kawo ya RDC botala konde ndega telemiao utabomisi komboka konde parce que abimi na vérité botala bino moko makamu ndege zali ese tozoba toza église le za millionnaire ya kawo ya RDC
C'est grave. Bata Ofinga, Bafi? Batuki, Batu? Bacholi, Bacho? Yahweh Tata a repris sa banque et a Kolo apam na limota ginga basan. Eso le kana Tata. Dam no mo Tata musa sallo na pena shema ton pe kumpe ke bombo na buli. Na boli mo no ne pena boto Tata mo sapno tambo shaba pona no kamba mo ko na mo ko ya no likole sa na limota kimi sa ka pona no Tata ko yi ka ka nyos pas nyos Tata limota. Boboto no yi kana ka Tata mo ka santo sa na babula no Tata. Limisa limota to aba tamaso sota mabunga na na hotel mana mishono Tata. Ngonu pe maone kamba papona nayo. We am santo e funga bandera monyos na tete ba nyos ba chamason. Boboto no pe maone kamba dibota bonora Tata mo no santo ikana nikoli kana bekat na bawe te mokano Tata ko samakata babula mino na kombo Jésus Christ no Nazareth na ngwa mo santo bel bela kene ko na seko. Amen. Boboto na kombo na Jésus Christ no Nazareth. Merci de vote à 100%, de vous dire merci de vote à Zeke, ya wasa Gabino. Merci mon frère, merci mon maman pour la salle là pour la merci beaucoup. Namorete na pikozika pour la salle na kutoka mnamo sala na ya wasa Gabino. Merci. Chers téléspectateurs, et Saraki Bongo, prophète, Konde, Polo, Dominique, sa grandeur, toujours dans la tournée pastorale, le lot le 1er mai 2022, à Banaki Awa, Nakingabwa 5, et Kesukoyo, Nakingabwa 2, 3, 4, le lot de Ring Makasiba, et Christ Nakingabwa Patrick Nessima Caméra. Merci beaucoup.